révérende Francine Nsenga Diangenda, épouse du conseiller direct du chef spirituel, Papa José Diangenda Kiangani, s'implique à la pratique de l'agriculture et l'élevage initiée par son éminence Papa Joseph Diangenda Kuntima, qui constitue donc une priorité pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ainsi, dans la matinée du mercredi 4 juin 2025, elle s'est rendue dans différents centres agricoles, accompagnée de quelques volontaires pour palper la réalité sur l'état d'avancement des travaux. Débutant sa visite au village d'Imbakingi dans la ferme Kingusu où sont conservées 19 vaches, des taureaux, des touriaux, 8 génisses et 5 vaches castrées. Mama oye! Allez, togelia sabangombe. Comme un vrai pondu. Toge pesa bangombe. Pondu batifanya. Allez, toge ikas. Ma. Bonjour, naye tala binoa. Mama ko sima makata benda ka. Ma, ingeta. Sima makata ko benda. Ma.
Mama Ponuteo. Mama Mwilu. Kumisama na minoko na biso. Nikuye soka kile boy. Wewe zangu. Songo kanga ngombe kuna. Ah, ukamaliza. Au kangene. Mfogo ni koche kuna. Sa deuxième visite à la Société d'initiative pour le développement de l'élevage et de l'agriculture de son époux, Papa José Dianguinda Kiangani, dans le sud Congo.
Là, on peut noter que cet endroit est destiné pour la transformation des maniocs et les sèchements des micrococètes. Toujours dans ces mêmes sites, se trouvent encore 6 étangs où sont appliquées la pisciculture. Allez, si moi, on fait crêpesage du sale. Mais tu as ici. Bac de ruissage. Donc, bac yango de chaka mai après tu tu manioc et que beni to longoli to tandi. Donc bac de ruissage. Bac de ruissage. Le roi Masala, le technicien a idée à accompagner à Papa José Diangenda. Donc, idée. Initiative pour le développement de l'élevage et de l'agriculture. Et alors tozali na site ya Koro. Site oyo a créé depuis 2012. Donc 10 tobandi, 12 ouvertures. Place tozali ils a bac de ruissage. Donc esika oyo toyinikelaka manioko. Tozaki na problème nango ezaki na bafrite yango tochaka skalite te yango sko tolongoli bakaro tocha sko skalite po bafrite elongo toza déjà na baétendue belé plus de 100 hectares ya manioc déjà en végétation donc yango tingi to banda ko yinika donc yango zomona biso ba mason bazosala po babongisa e baba to ekozala to bando cha mai na manioc. Après kolongola manioc tozosala directement évacuation ya mai wana po ezalaka déjà na so motopompe ezali mpona koalimenter mai mpona kosokola mpe manioc na biso ezala toujours propre. Eza deuxième étape tozalaki na première étape tomontaki déjà babac de ruissage mais babac yango ezalaki na fuite d'eau donc ebandaki kobimisa bamai pembeni yango sikoyo tozwi deuxième méthode. Donc toujours utiliser ce qu'on cycalite pour la maille et bima sauter.
ezalaki nanu tobandaki susu kosalela te sikoyo tozongisi baprojet wana nyonso elingi ezala siko ancour papa lero avula te oyo eza angare ya travail soki toye na manioko na biso toteti yango oyo eza angare mpona bato bavanda mpo bazala lese bazoteta soki tosilisi koteta manioko na biso toza na phase moko awa wana nsima awa okomona mwa baki oyo eza mpona kosokola manioko ndenge tolongoli yango kaka na bilanga toye nango toteti toye awa na babaki oyo tosokoli babaki oyo donc totyaka mai moto pompe abendaka mai etondaka tosokoli manioko wana kaka ndenge euti na bilanga wana toteti ndenge eza wana soki tosisi koteta yango tolongoli baplace nyonso oyo eza na mwa batashe banini po fufu na biso ezala très très propre soki tosisi koteta toye awa na mashine oyo tosokoli place wana toye nango na mashine oyo aza na deux rôles ajouaka donc aza na deux poche mosusu eza mpona microcosette oyo poche oyo eza mpona microcosette oyo eza mpona pâte fermenté oyo tobengi bimbuka donc eza na deux rôles soki tokomi wana tongi tosala microcosette toyeka na manioko ndenge tosokoli yango wana totie na poche oyo abandi konika ale microcosette ezobima awa totiaka basac propre soki totie na basac propre mwa quantité ya moke kaka tozwi toketia na mai kuna ezolobi kuna otie na mai après 2 jours na basaki wana tolongoli yango eza nano na baamido ebele na kati soki tolongoli basaki wana totie na babrouette ekesi ko na presse kuna tokokomplete eke na presse topresse yango donc tofini yango makasi amidon nyonso ebimi ntango amidon ebimi tozwi saki na biso wana torekipere saki na biso totie na babrouette eke na mitalaka totiaka basachet ya propre so totie basachet ya propre na mitalaka wana tozwi bafufu na biso wana mike topandi na mitalaka wana na sachet wana en tout cas moi moko kaka ekauki soki ekauki totaliki ekauki nango bien eke directement na moulin wana banikisi donc okoki deja kolamba yango donc fufu wana yango tobengaka microcosette eza na sikoyo eza na fufu moko sans amidon donc ezangi amidon donc mpona bato ya régime bautiliza amidon mpe eza na barole ebele jwa na kati ya amidon basokolaka babazin kuna eza mpe ekotaka na fabrication ya amidol ekotaka mpe na fabrication ya bacre oyo tokomelaka na tableau. Voilà explication mpona amidon. Oui, Papa Massala, vous êtes spécialisé dans cette matière. Étape wana nyonso ya kolongola manioko koya nango awa kosala badessin nyonso topesi étape wana bino étant baspécialisé na matière wana babenga yango étape nini? Toza kaka na kati ya transformation ya manioko. Étape wana nyonso babenga yango transformation ya manioko. Olongoli manioko ekomi ti na bafufu. Surtout langage. Fufu wana mpe ezalaka plus cher, donc etekamaka prix moko te na bikedi oyo biso totyaka na mutalaka. Batuki oyo ozomona batuki oyo nyonso eza même rôle ezojoue na bac de russage oyo toyinikelaka manioko. Donc batuki oyo ozomona oyo ezojoue le même rôle na babac de russage. Soki toboyi na biso kotia kuna na babac de russage wana tokotia na biso na batuki oyo. Soki mpe tomoni kuna babac de russage etondi torenforce na oyo, donc ezojoue le même rôle. Donc ndenge kaka tolobi wana oyo eza presse ndenge touti koloba presse
eza presse à média te oyo eza presse mpona micro cosette donc mpona kobimisa bamedion donc ye amataka soki amati donc ye siko eza presse bapresse électrique mpe ezali mais oyo eza presse manuel donc soki omatisi ye ti awa bozwi saki na bino bokotisi na se après bokangi donc ye ti bokomi na suka bofini ye makasi bopresse makasi bozomona bien aza na batrou donc bamai nyonso ezobima ezokwea na se tio eza na kati ezokende place wana nde tozozwa siko amidon récolte ya amidon ezalaka na se kuna donc après 2 jours ekangami nango ezalaka neti pate totandi yango toza mpe na baéchantillon ya baamidon na kati ya dépôt na biso kuna. Tomoni bien que tu bambasa ville moyen normalement msu bachaka ngo ya ba béton mais biso to utiliser ki ba nani ba bambo donc ba napi na biso to chaka micro cosette te na awa na kati ya ba bambo po eza sale to chaka ndi ba nap donc ba sachet to che likolo to zu micro cosette na biso to pandia ngo likolo ya ba nap. Après moi moko kaka ekauki to regrouper micro cosette na biso to china basaki donc directement ekoti na on a dépôt ceux qui peut toza pressé to liango le même jour to konika na biso kuna na moulin to lien na biso donc voilà transformation ya manioc en micro cosette. Bukina nyonso moni ndenge tobandaki na nzela wana do tokobanda awa tracteur ya kosala awa ntina nzela kuna susu na ngambo wana ntina nzela donc mbala nsima lere bokoya oya kokuta poto nyonso tolali bupetu bon comme ngai njondo kuka Serafin awa tuyi kusala musala responsable ma ba tande ponga mbanda ki terrible awa to bande ke tan mu libosi yango to wa yami bale tuyi kusala wo yami satu tuyi kusala wo yami ne to sali wana yami tan suka nango to suka ka bongo papa singa ka bongo mena sima atali misukuni ya te boti ali susu eta mususu kuna to sali lisusu eta wana ti to silisi yango na sima ayi ko tare ya te boti ya kote wana ya mangustan kuna yango nde to sala kalisi bo wana lisusu to sali yango to silisi yango mais awa bassin wo to sala kango pona po te eleisa mama ziba oyo mi bale na lisi bo wana ya kuna ya liboso wana ilizi bali boso wana mpoke eleisa mazibo oyo mi bale kuna di bambise ezali awa bakamba nyoko pe ezali mabundu ezali awa bakira pia ezali awa nani oyo bangolo ezali awa na kati sikoli bampudi pe ezalaki awa mais tolongola ka bampudi na libulu wana munene oyo bini buzomo na kuna bapepa ke yango tang papa ye tono mi bale ezalaki ya kotonda na libulu wana munene mais kasi oyo autorité to ala combien ba temps awa tuzana 6 7e yango wana nde yango nde oyo papa apesi biso kusala lobaki ke toke kusala temps ya barrage kuna maintenant ne salimite
wana nde azali kopesa ba proposition na ye projet na ye mais na yango yata eta yango passé yango nde passé oyo pe ebebi yango nde tozomona moyen po tutulisa yango kolisa disuma ye kotaka pona ezate po ebukani libulu ekoti wana na se wana so botali libulu eza wana iso kubima mai na se ezo kende po tokangisaka tokangisi wana mai ekoti kula tokangisi te libulu eza wana mai ezo koti na kati ya se à part ça. Ndiche ta wana kuna ya suka wana to itiliza ikaka mingusu utaki Equateur yango to chaki kuna nyonso le reste awa ezana batilapia et puis susu susi ya papa ezalaki nini oyo ezande ti pépinière donc à la longue to kosala ba état mususu donc chaque état ekozala na variété na donc susi ya papa ezalaki wana. Si vous avez mon amour, moi, place baby, mais vraiment, tu es déjà à Awa, tu vas dire que c'est la moule ici, là, comme ça, tout ça, ça va être dans même écartement, parce que donc, tout ça, ça va être plat, même pour être folie. Donc, on va montrer que tout le monde a dérangé. Donc, tu dis qu'il y a un terrain haute. To étudier qui on a noté tout ça là qui déjà baita donc siko yonde tango to étudier terrain to moni ba défaillance ya terrain ya ngo esali ke to zo bungisa ngona elanga ba mbisi déjà baza déjà donc ça demi temps déjà mais tango to koma to fungoli wana mai bimi nango echikai nango sector récupérer ba mbisi to zo ngisina baita.
kati awa nayebi te soki babenga yango nini oyo eza fleur nzete oyo eza genre palmier. C'est une véritable décoration. Il y a un moment bon, le cas de la bon, comme tu as la décor, tu as papa benga ngoni eza palmier palmier kaka palmier mais oyo eza kitoko tefuna kanga ngo photo na memela producteur nanga oyo apiaka biso banzete voilà tata moi c'était mawana voilà j'étais Après les observations, Maman Francine Senga Dianguinda a procédé au lancement officiel du reboisement dans ces sites animés par Papa Louis Lukubika Diombemba. Mama ye! Papa José ye! Mon ami ye! Tata moi c'est. Ah. Papa tu me pas bien? C'est la logique. Vraiment, Papa Louis. Eh, Papa Louis. Ma photo m'a manqué. Papa José. Nazo sala cérémonie ya kolona nzete oyo kusala otiki papa tiakaka maboko tomatisa yango ekende liboso ata bafingi ata bacholi biso nde tozolakisa mosala oyo otikeli biso tolona tombokola oye Simba ndia Congo c'est futur en tête Congo c'est Simba droit de futur en tête. Diga. Planta les safoutis, les feuilles de l'oreiller, le pêcheur, les théiers et autres variétés pour témoigner l'importance du reboisement dans l'environnement. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tozongisi matondo mingi liboso na papa Simon Kimbangu Kiangani na mulongo na ye ya ba conseiller direct oyo baza kosala na ye musala awa na mboka Yelusalemi po na mokili mobimba. Cérémonie ya lelo ezali spirituel. Mukanda papa Fumanlong akomaka papa Simon Kiangani que chacun plante un arbre de souvenir en Kamba pour un impact spirituel. Boyebi ndenge papa lona banzete na 2019 la place ya carte d'Afrique.
uta papa Simon Kimbangu Kiangani ti na papa José Diangenda kuntima oto bengelaka papa Rigen. Lelo kona kobagisa awa na loni 5 nzete. Donc 5 nzete wana totali lokola tosana 5 continents. Loko ka wana bagisi. Mbangizmo ye! Papa José Diangenda ye! Papa Simon Kimbangu Kiangani ye! Tolo na tobokola ye! Papa Mbenza Andre Kolo Yesu oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Mosantu oye! Zambe na biso oye! Yuma Kololo oye! Wana Bakongo! Tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi tolona tobokola tokoliesa mokili. Kote to wuti to yebi. Bipai tozo kende to yebite. Alors na invité bino nyonso. O bazana posa ya kolanda mala kwa Tata Molimo Mosantu. Tozali prêt baya to participer na kolona ko bokola. Banzeto tozo lona lelo. Ezali na impact munene. Enanu pona environnement. Na ba niveau a poto biso tozwaki mwa chance ya kokoma na bamboka wana na mikili wana to yebi nzete valeur nango ezali nini. Donc et protégeaka nzoto ya mutu l'environnement. Donc soki lelo Tata Molimo Mosantu azali kotinda biso oui on y atiango penda merci pona likanisi ezoko aider biso pona chauffement climatique. Donc vraiment soki nzambe lelo atindi biso tolona tobokola ya moni liboso. Lelo toloni feuille de laurier. Biso ba mama tolambaka. Mwa likasa soko bwaki na nzungu situ ya madesu komona penza na gu ya biloko ezalaka ndenge mosusu. Donc ezape na makana rôle na yepe ajuaka. Côté pe ya santé ajuaka pe rôle ebele. Donc banzeto toloni te bandeko na ngai bana na ngai batata na ngai ba mama na ngai ba koko na ngai vraiment to participer. Nzete kaka moko soko loni yango eza déjà makambo ebele oyo yo participer na vie spirituelle pe physique. Donc vraiment to participer ndenge kaka papa lui awuti koloba toza na mboka Congo. Papa José atikaki ba projet ebele. Toza na mama Dibaka a projet ndenge papa lui awuti koyebisa biso 300 nzete ya feuille de laurier ezali tokolona. Toloni pe banzete ya bambila eleki déjà plus de 1000 palmi. Donc vraiment papa atikeli biso musala ya munene a former biso ndenge bozali komona nga mama formation onga na zui eza ya papa José Diangenda. Il atikali ko former ngai a former bana. Donc biso siko tozo lakisa musala oyo papa José oyo atikali ko lakisa biso. Yango bozomona tozo ko continuer kaka. Yango bandeko boya tosala totika na biso ko finga ko loba ko sala nini te wana eza ba distraction. Biso kaka musala se musala. Yango baliyebisaka biso batongaka mboka na misala na maloba te. Action de action. Action yango tozo sala. Donc boya to lakisa nde musala maloba te ko loba te wana te. Boya to sala musala. Biso kasima Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe Molimo Mosantu nyuma kololo wana bako Lolo na tobokola Yeshaji maloba ya Tata Kimbangu Kisalu ya ima Kikila kabeto yao Molimo Santu Papa mukikila kabeto yao Kisalu Kisalu ya betu na kusala ya fufu betu na kuvusha kama ndioko betu na kutulaka na masa betu na kutomula kayao betu na kupasula kana na biano
Kisalu yayo. Papa mtu bikila kabiso yao. Yaki ya papa te. Zezula bango. Nakati ya Kongo. Na Zezula ka. Bozo Zezula bango. Na Zezula. Nyenkumba kuna. Ngai mama tete makaya mankele. Zoko Zezula. Nazo Zezula. Kombo ya Zezula. Nazwa kango na lingomba. Bapesa kanga kombo Zezula bango. Zezula bango. Ngeta. Bozo Zezula fufu. Nazo Zezula fufu. Na nzembo kaka tangu to yako kukunda papa omunye ayaka awa na nkamba. Visitant aussi 12 hectares dans les cendres Mongo où s'effectuent les dessouchements pour l'exploitation des maniocs et d'autres cultures vivrières. Mama mwilu zala kumuna yo Yone uzali mama yo maboto Kumuna yo nani no kona bisa Kozala Bikeke na bikeke Mama oye Tuza katala buna ba mama beta simbi la ntengo. Eske ba mama penti bundu na ba bundu nanga. Ubie
katulenda ngako bamama mengolo twene ingeta lutila batate ingeta oyendio kadiamo sitavutuka ndumbu kyankaka twatala ye batate bamama banaba seto babundu na misinza Pour que tu soutiens, donc maman n'a pas ngolo zisaki bien. Maman numbu kia beno kien. Kabeto. Kina fundu tuweni kyo tutambuji. Donc c'est que ulu beto ba mama tuluti di bundu na minti. Bune? Matondi mingi na ndingo pozinga question nga naza president ya chantier oyo na ngako mona toto fidèle nlano toza pe na vice president yende duki ya mongo toza siko na mongo a tozolobe yende duki aza vice na ngai na musala auto bandi awo toza pe na ba protocole toza na secrétaire monsieur Olivier ye Simba Kiangani ye monsieur Ntoto Lezi me bango mo bakoloba oyo bakozala nango en tout cas na sepeli na ndenge boye awa na sepeli ya mingi po biso pe tozala musala oyo tokosala tomipesi penza mbeka ke tosala musala oyo papa ya papa Rigen donc tomipesi penza mbeka tozosala desuchement awa na terrain ya papa Rigen 12 hectares awa nde musala ezosalema me ndenge nalobi pa mama eloko ezangi biso awa tozangi machete na bakongo ezangi awa donc tosengi penza bopesa biso bamachete na bakongo mpo musala ekende liboso kiese kina yami kia yingi salu kia papa buki vutu kididia kamugata dididoke ngianga lele mudubuzu kwa kibeni ngenina ntima wonso polele wenina kiese kina yeto beto ba wonso no salu kia papa kivutu kimongo sala tu sala tikuna nsuka tata nzambi kakutugana kama vimbi beto ba wonso no tuka yebana bateko no beto maseye zingudi pasipota sala salu kia papa kienda kuntwala fokole kwa mkumbwa seye mwane mwanda vere pengeleana rapport kwa papa ke salu kuna ntugidi itomene sala mama ngote mama miaka kapomunga minganga sabode mungange oui bien merci allez bitama sale voilà Son parcours continue jusqu'à la race de chez vous dans les cendres Tadi.
Juste à côté, existe encore une ferme des vaches laitières d'où l'on voit le développement de ces bétails marche à un rythme soutenu. Maman Francine Senga Dianguinda a visité cette ferme dans toute son entièreté. Papa Tiafondo Fonsi communément na yebani na kombo ya Papa Alphonse bamususu babenga ngaka ka docteur par rapport à musala to sala ka domaine ya élevage na santé animale. Awa tozali troupeau na biso ezali constitué na 40 bêtes actuellement. Toza na 17 vaches oyo tozo kosala l'exploitation ya miliki et puis toza na kati na bango toza na ba torion. Des torions toza nango oyo ezali presque prêt na reproduction mais ba toro tozalaki na bango babimaki toza na kamwa vide côté génitaire fallait to remplacer toro mususu ya sika toza na bavo na famille ya bavo toza na deux groupes catégorie ezali ya veau femelle na veau mâle na bavo femelle toza na 8 veau mâle toza na 9 awa toza na race mibale toza na race Holstein lokola oyo tozali komona pembeni awa ya tacheté au noir et blanc bango baza ba Holstein toza pe na mosusu azali tacheté de pi rouge do tobengaka pembe na chocolat esangana ye pe aza kaka na classe ya Holstein toza na mosusu tobengi Indi Brazil wana pe aza laitier donc toza na deux races awa toza pe na bademisa oyo bazaki sans pire te donc libota ya Afrikander basangani na Holstein babimisi mwana moko bango nde tobengaka bademisa donc 50% ya Holstein 50% ya Afrikander bango nde toza na bango. Avant d'atteindre sa dernière visite, Maman Francine Senga Dianguinda a prêché par l'exemple en circulant dans les centres agricoles Congodi où est exploité plus de 20 hectares de manioc.
awa tozali na chantier Congo 2 Congo 1 côté Acacia au Congo 2 tobenga ngo Congo usine tozana Congo usine tosalaki labora tolonaki donc toza presque na 20 hectares oya saison oyo mais na ngambo nango tozana 25 hectares o déjà manioc za déjà kokola tokoki déjà koyinika bino mo bozomona déjà toza déjà na deuxième cerclage tosalaki déjà premier cerclage mais ba matiti ezongi yango tozosala deuxième cerclage. Merci papa ngana za dirigeant ya Chitiki Nkamba awa ndenge toyeboye toye na bilanga ya papa José Diangenda ye aloba na biso ete ngai na kozalaka toujours na bino ndene yango wana nzamba kufaka te nzamba azalaka kaka toza na etango nyonso nde toza na kasi na musala pe toza ensemble na mama José Diangenda toza na awa donc population mobimba awa tozi toye pona musala po papa tikela biso. Maman Francine Senga Diangenda a bouclé donc sa visite ici à Congo, mais dans le centre du reboisement du papa André Benza Kiangani, conseiller direct du chef spirituel en charge de l'économie et développement de l'église kimbangiste. Mama mwilu swalo kumunda yo Yone ojali mama ya mabota Kombo na yo na minoko na biso ekochala Na bikeke Mama mwilu swalo kumunda yo Yone ojali mama ya mabota Kombo na yo na minoko na biso ekochala Na bikeke Mama mwilu zalo kumuna yo Yone ojali mama ya mabota Kombo na yo na minoko na biso ekochala Na bikeke Mama Bangisme oye! Oye! Bangisme oye! Oye! Bangisme oye! Oye! Espoir du monde, Église universelle! Munankumbwase yimwana tata mwanda vele. Tukutondele tata nzambi, fumuisi tata mwanda vele la, papa Simon Mbangangani. Nge nzambi, bedi yubanga. Utule mvugela ekotula kubogela bafudwe kati betu katafona mna kusuma nkuma ngitata mwanda vela kansi bendo tutela bo idodela isubula ilomba ivewa tunayekie sema yangi kadidia mwa tutela bo tolo na tobokola unu kiki mama kotele ba chantier ya Congo bisu la visite landila tolo na tobokola niveau ya reboisement tuntambu idi bonse sola kwaku munankum tatizavelela se ye mwana ye tata mwanda vele. Amen. Amen. Bangisme oye! Oye! Mama oye! Oye! Muzula kwa se mwana ye tata mwanda vele. Bonsulende musambu ntambu kufina unu vata wizimuna sala mu makutumini papa vata yengeye
Zimbazi kina kukuiza kabina yamo. Ndio fi programme de ufinina. Stuva nina mawasika. Like santi. Ni fio tikaka tukufana kala mnabigyo kida kilihina. Sabaga kuna. Ndimba kulumuni nti. Ndinga ukubana bakumana nakadiye subeto. Tuyangalele ngaba kiese muna papa. Tumu kule mkuna manisa mu masidi. Kimbangizi moye! Oye! Wilungongo oye! Oye! Kombe sidi oye! Oye! Matadi oye! Oye! Kifua oye! Oye! Mama bongele meso! Mwene! Mama bayaki turu bayizidi ya rebuazima. Turu neluta hakuna. Mobeta kuza nguba 2 hectares kuna mbanga ziba ubobo. Ba volontaire oye! Oye! Vous avez volontaire non? Vous avez bana tata Simokimba Okianga. Vous avez ba volontaire. Bongo te? Bongo! Bana papa Simokimba Okianga ni oye! Oye! Ba volontaire oye! Oye! Merci na komba tata mwana papa Mosa. Na tonde na esengo makasi. Esengo pendeza. Sala oyo ezosalema awa komona ba volontaire ndenge tomipesi kobongisa esika oyo pamba te tozali kotosa baloba ya tata Simokimba Okianga. Bongo to bongo papa alobi tolona tobokola toyebi bisika tobuti me bisika tozokende toyebi tokoliesa nini mokili mobimba bongo te no voilà tomo ya bapapa ngape na yoko sala devoir oyo bango batili ngai atuka na sepeli merci na ndenge boyambi biso vraiment nazangi kutuna maloba esengo kaka papa Simokimba Okianga abosana yokania Mbangizi oye! Oye! Mama oye! Oye! Afate tunda maloba ya mama. Mumilizie. Dito mvuvele mama kala mara kauna teto duzolo na kansi nitukibeni kazita yidika mama ndikini mama vo manishi utusisi disambu tuwele kuninti nzembo temanishi kwani muzola kwa se mwane mwanda velela vo manishi ustutonda ngovo kalimbuni kumanishi merci bonso buntele makala mbwene ma ngai pe nakoki kotika bino bongo te malgré na ye na ngote me nazoloba deja nakotinda koli na ngai epai ya papa Lowi ndenge ka tozomata boye soki lelo kaka soki mutu aza na bino awa tomati azwi koli wana nga mpe nakoki kotika bino bongo te toyokani mama oye! pamba te bisika mama akendaka nzala esalaka nini bongo to bongo mama ye nzala esili mama akotika bana nzala te bongo to bongo te bana mpe basepelisi mama na koli tozwi vraiment merci tata Simokimba Okianga ni apesa bino makasi abongisela bino apambola bino oyo ezangi apesa bino yango po ete totombola mosala na ye ekende liboso soki bango basepeli biso tokozwa nini mapamboli asilisi nanga bongo na komba tata mwana mpe tata Molimo Santo amen bika twatonda lusiku lusu lwa papa Mungu dieto muzola kwa se mwana itata mwanda vela muzola kwa se mwana mwanda vela tusamba wanlongo sedeto mumazulu nge kwa nkenda nge kwa zola nge kwa walakazi papa Simokimba Okianga ni mwanda velela mama mwilu kyanga marinzitani nge kimprovela mubeto tuvuti difundela matondo matondo mumama lutuvangi dimpe lutuvangi langa ntangu za wonsono
lutu kebele tukansuka lutu luaksi muloko la kikyankokela papa simo kimbangu kyangani nge unzambi mubeto ngeye voto lona tobokola beto thambi zange kaka tutakwena landi mana mange tavova beto tutele kaka iyo yidina mu charge oltuweni mulumbu kya hunu tukotela vinga kiki mulumbu kya kinene kya tatu kitu yinda ngampasi za mfumu yiswe za tata Simoni Kimbangu mama mwilu pe bamvwala yidina bula nkotele muvinga kiki ye bampangi tumonane tuwidi mana mabatele tuvuti lifunera matondo butukotelenge ba batu yambidingi musambu vuvu keto ke beno banlongo luna yeto kintwadi salu kina tu sala mpe avinga kiki bika voka iman kama kumasambano masambano ye bao tuzibwana ye beto tutakwenda lusaku munu kaka tutalomba papa Simo Kimbangu kyangani vimpu salanga bela kasalanga ko talabana bako baki yeni nitu ye mwela musala salu kibageni kanchi nitu tokina kya niku ka papa muna vimpi muna tusadila kanti muna bela katuleni sasalako idina papa bika vulwa talabana beno lwa yidika ana yena mpasi lutula luvuvamu pazi vuta sala salu keno vana mpebena mosi ngeze intatu ngeze inkondwa ngeze idilu mana maonto no beta mwena mpasi kunchantangu papa ubavila kaniko saku muna mwana ku mosi yidika mwana ku mosi mana tutalomba bika vota tambula mo muna kumbuza beno batatu banlongo beto twizi di muluvuvamu bampe bika sala kukubika basale luvuvamu yentambu ye malawu mana matulombele lomba tubundi livuvu salo kiki tuzisala kukubika vokenda kuntwala muna kumbuza beno batatu banlongo seye mwana vela tulombela maonzo no amen amen problème ça Mutazabru. Mama piga Madi baga. La kadima vipi eh? Kadima Mutazabru. Mama umbakisi. Mama Anne. La kadima vipi eh? Ngeta mama. Ah. Biso to kota pesa. Kota. Na chantier. Kota uzambote amba. Viens na chantier. Le problème est que moi, il faut que je fasse tele manu tata mwasi. Allez, tata mwasi. Ok. Faut photo to tele ma. Allez, tele ma. Na mwani wana.